ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilo mbote esika nyonso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko tolobaka na New ABC One TV, c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate bomoni lelo penza tolalaki tolamuki pe tokomi na sombele suka ebisanga talatina océan de la presse ayeli boso na bino yango na ko sepela bisika biso bozali toloba ete Yesu Kristo motola yambo pambate yende tata yende nyoso wa biso ingeta bande kolangai partout bozali kolanda molobelo babilo océan de la presse. Merci penza na bande ko to solina bango pe to bengani vraiment tika nzambe apambola bino tozali penza ya sona posa ya soutien kasi nini tozali koloba bandeko lelo mokolo ya maponami na République démocratique du Congo lelo RDC ezali kosala maponami ya lolenge nini maponami ya pasi maponami ya kolela maponami oyo elongo bani te bandeko balandi bolandi biso la bilili tolakisi bino tokitaki na ba centre atako ba pimela ki biso ekoteli kasi biso tolobaki tokokende po ete tozali bapanze sango tokoti na pasi na bandeko mususu tozalaki ebele kasi lokola tolobaki tokokota tokoti bisika mususu bapuseli baboyi kopesa biso totala ndenge ni machine ezali kasi bisika mususu bomoni tomiseli violence. Merci longonya na kabu l'homme puissant, vraiment il est puissant mona mobali oyo akoti na kati ko bundela bato pe azuli lolenge nini ezali koleka bomoni yango pena na betando eke bandeko ezali pasi pe mawa na limete machine ezalité bandi ko labiso la limité passe bisika muso to uti bokolanda ba déclaration ya bato bazali ko boya ba meso ifalaki ba kela ba Congo lokwa ba pexi bango azwa ikuna ye awa telengani donc bato mususu ba machine ezalité ba pesi bango 11 heures du temps bande ko maponami ya passe kaka ana Kinshasa la capitale na yebisi bilo bisika muso ba voter te bazala ma machine te bakangi ba bureau mais to tuni kabila na nanga maponami ya nini bosai na Kinshasa passe ezali makasi pamba te to yebite résultat bako pesa biso ya irne bakopesa ya irne tope bakokena yango basalela biso lolengo bango bayebi nde talati na mona mboka Martin Fayulu aboyaki kocha mongolo toni na biloko wana po ete bango balingaki bapesa bango kaka resultat ya irne po ete na kosa bino te bisika nyonso toleki mona mboka Martin Fayulu ya koboya te ya mabete population sazobima zotiaka mine population sazobima za mitne kasi tozali komotuna est-ce que ezali bongo tomoni bato na miso na biso bazali ko pesa ba 3000 ko désorienter ba mama mikolo wana kasi lokola tozali ba panze sango moya ko bundezali te la bango mais totali kaka tolobi ta la population congolaise lokola ba pesa ki biso ningisa te na ba 4 ya ba centre ya koloba ya kotuna mituna nde totuni te tosali violence na bande ko mususu bokomona lokola océan de la presse wabino en tout cas tango wala makila penza eshofaka nde na mituni kaka mituna na makasi mais bayi mapinga bazali koya mais lokola tozwaki aval na bakonzi ya centre tosenga ki la ba protéger biso nde moye basimba biso ezalité na lobeli ba congolais ke bozali bolema ndo moli ba congolais mususu bazui koloba la ba etando eke mais ba pekisi balobi bakoye koloba te bande ko balandi tozana mboka nini congolais émission eza éveil patriotique bande ko tozali kotambola pamba te parce que bande ko mususu lokola ba conseiller privé au Océan de la presse Joe Merlin Musoba l'homme selon le cœur de Océan de la presse congolaise a pekisa makamuso le bilanga déontologie na koyena lobagate mais santé ne permet pas mais nazali ko kende parce que na lingi mboka langa nazali ko tambola pamba te esengeli nazola bilo bilili na lingi nazala mopanzi sango oya pasi ya pamba te na lingi tango tozali ko loba bo vérifier makambo wana bande ko langa ezali pasi ba panzi sango ebele pe bazu yango te ezali ka ba panzi sango ya bango moko ba pesi bango crédibilité bato la bango ba loba tozaki na bande ko mususu ya TV mususu ya Desas TV ba boyi o to koloba kaka la ba chaîne na biso parce que to yebi ba chaîne oyo bino bozolo ba contre biso et salama wapi bokangi presse et salama wapi ba programme angolano la reine Olga Lompingala mokitano Florence Batondo Mido et salama wapi Arthur Ndombas na France Malko Kakila merci nazu yango nde sungili susu et salama wapi. Merci vraiment Malko Kakila vraiment batabongo nde la lingi tango zolo bokokisi merci que Dieu vous bénisse Malko Kakila la France Emmanuel Chabaloko n'en parlons même pas vraiment ezali pasi bande ko bangai et salama na mboka nini papa Freddy nangai et salama na mboka nini esalama na mboka nini kaka la Congo bande ko bangai abala tricherie to revendiquer ba droit na biso
tolingi bopesa biso ba résultat ya irne tomoni bato mususu batelemi ba o bazali ba témoin bazali banda ba kotité ba témoin na ba kotité totuni ba chef de centre mais qu'est-ce qui se passe ba témoin ba kotité pourquoi bato mususu bandana ba voter te sikoyo élection à la 11h on vous le betaki bato ba 4h bantimi ba na se ambula c'est quoi élection fait à la 16h ba mususu ba lobi ba poussa 20h ba groupe électrogène ezate courant ezalité ma pona miona makosalama bande ko bangai ba congolais longo na bande ko lebisa beni po ete bosala élection to ebité ko leka ndeni mutuka oyo sala accident oyo memaki ba machine na bandundu eza vrai te eza lokuta comment bato dit ba ke ba sala batala ta carton ya pambo ekoyaki eza te mona mboka kone nangala kabila bozo sala mabe allez-y comprendre bozo sala mabe et l'équipe la taille mabe vous êtes devenus des sorciers. Tu habites esprit ni les animé bilon attend au bout la bongo c'est la sorcellerie pure et simple. Vous êtes animé l'esprit mon côté. Alors arrêtons de faire ça. Bon arrêtez parce que ça m'a lamouté. Les gens qui ont voté massivement, je vous dis, Batou Bazali ko kangama, beaucoup mon abilité ko défilé, je vous dis Batou Bandimi na ba condition moko o ezala té. Et puis ba machine ezali té. Bande comme ça ana kishasa ba salité, na ba commune ba salité machine yete bazeli ezate. Mais finalement élection ni nanga pesi biso. Maintenant sort na zozong sebilo ba congolais, qu'est-ce que vous voulez? Bolingi nini? Masikini bolingi nini Freddy? Bolingi nini les Congolais? Bolingi nini Maman Sylvie Mbenza? Les Congolais, bolingi nini? Bokile le konde femme pekato maman boy la femme puissante. Les États-Unis d'Amérique. Maman Sylvie Mbenza les États-Unis. Guy Wanzambi na Hollande la molonga inayo. Maman Sylvie Mwamba. Fortifort Inzembo na Hollande. Ba Congolais. Ba Congolais la République démocratique du Congo. Les grands maîtres Tony Musungu. Michel Ngatoto. Base des révolutionnaires, l'homme noir. Impère Zahir Asika, président Langa Germain Bafalanga. Lycée Bazaïba, les Congolais, qu'est-ce que vous voulez encore? Est-ce que tu as bah, vote à Irne? Parce que Ezala Batema Moussou Bakotité. Yango Moni Mona Mboka Marté Fayola Boyaki. Alors, bien, amendement, on a Toyoka Laki, Tozo Kaka élection sur place na Irne. To Boyibo Kenango, Bo Memayango, Bo Sela Biso, Této Lingi sur place parce que résultat Zoé Balawala. Mais voilà. Nanga na FCC mais FCC yo posa candidat président ndenge ni signé na batanga vous comprenez que nanga seni ezali ya Kabila biloko nyoso za ya Kabila bomoni yango comment Chadari a signé parce qu'il est pas président a beau élection à Irne alingi bazwango ba kenango ba tcha yango et c'est la maso lo longeni est-ce que c'est comme ça biso to sengi parce que ce to sengi na Irne sommation to zalango 74% Fayulu to ça les sommations to zalango. Donc, quand on a des baoches la Irne ezali, bato bazo vérifier vraiment, à voter, à jouer le rôle tel nasima. Mais tout ça la maman parce que ba maman o bazo kende ba boy bazala bana bango. Or baloba qui était maman akota la mwana et pas mwana alaksae. Mais ba boy ba maman na bazo kota bango moko ba témoin bazakuna ba témoin ya batuana. Na miso la biso moko maman zo bimazo regretter. Oh mouton on a na voter yete mouton na pesinga boy ba koti la kati ngepesa mobulu et voilà, c'est là où les bas blessent. Kabila on connaît tout ce que Chadari a kozwate. Et yo moko yebiang. Vraiment, to sengi na yo, bande koboyo kamawa. Nous avons des militaires qui ont parlé. Nous avons des frères de par-ci par-là, oyo balobi, pour le souhaiter biso bonne année. Pour le pesa Kabila quand même, ceux qui complicité à Kabouya soka kolinga, à côté la biso ba vidéo voilà. Il y a des soldats qui parlent au nom de notre pays. Nous ne voulons pas la guerre. Bande ko la biso partout ba yo ki biso mawa. Boko landa ba vidéo voilà. Bazolo bela Kabila et ça la matata à l'époque à Mobutu. Cela veut dire taille venu que Congolais moko zo makasi. Bande ko langa salamate. Nga moko la zo ibisa biloke na kokai na bimate. Mais je dis je dois sortir. Je dois sortir. Pour total la metozo mona. En tout cas la munoko ba tozo mona. Élection za keloko moté même bato bazo crier. 4 et ça la maté. De Congolais lingi na été balobalaye. Allez-y comprendre ce que tozo tuna. Est-ce que tozo élection à ir? C'est là où mon amboka Martin Fayulu aboya ko signé. Aboyi pambate. Alobi kaka toyoka na ki bongo. Bolandi ba minde na biso bayaki awa. Bolandi comment bazaki humilié. Bolandi comment baki na passe na motema. Boyoki ba déclaration la bango balobi ba keyi kutu ba prendre ta douche té. Donc ba tcha ta ko brosser à tate. Kabila mbengi se bango bongo. Et vous comprenez que Joseph Kabila a l'équipe en Zambé.
Ok, moutako comme au-delà en Zambété. Alors maintenant, c'est à vous les Congolais. Bako pesa biso, élection est irne. C'est ça au biso tozozela. Est-ce que yango ne tokozo? Bo soki tozu yango te. Congolais ko salani. Soki tozu yango te. Pourquoi ba pesi batindi ki biso le 5? Pour balobi bo fêter nanu. Ba yebi ketango ko la janvier ko zala nzala. Okozala makasa ko bunate mais au Congolais za mutanzala. Mukelo nyoso. Après so ba pesi biso ya irne te. Les Congolais bo ko salani. Bokoloba nini. Bokoloba nini. Tika na ebisa bilo loko moko ke bo s'attendre le sou na Martin Fayulu te ka ko sala biloko. Il est devenu homme d'état. Moto a commis homme d'état azana lo lenge mususa ko agir. Mais ils veulent kara koloba na bino ke je dois pas vous amener na makamba buzoba. A commis ma population na mabete mais azana diplomatie na lo lenga koloba. Mais maintenant c'est toi qui es souffrant. Eza yonde kolanga comme Martin Fayulu te babiloko ko pesa ya sala ngote. Non, il est devenu homme d'état. A koloba lo lenge musu atanga yawa. Tout ça, comme ça, la TVT. C'est l'idéologie journalistique. Hein? Déontologie, c'est une bonne déontologie, c'est déontologie journalistique, et aussi des secrets. J'ai aussi mes limites. Mais quand même, je dois vous signaler que c'est un problème. Et ça, le problème est que les centres, tout le monde est centre différent, tout ça, les places mortes. On a trouvé, mais quand même, merci à ma pinga. Je suis aussi de la presse congolaise. Merci à ma pinga parce que va sécuriser Bisso. Cette fois-ci, je dis vraiment nos soldats, ils sont fidèles à la population. On vient de la carte, en tout cas, on passe. Dans les caniers, la police est protégée. Et le maman, il faut te protéger, il faut que la chef de centre. Et merci à la chef de centre. Et ça, quand la bateau qui a l'aise comprendre, les Congolais, on ne fait pas. Mais la place au Tamboli, on a vu quand même la complicité. Il y a des journalistes, il y a des policiers, parce que tout le monde est bon. Et ce sont les frères congolais. Mais et après, résultat, il y a tout là. Kabila, c'est la tricherie, s'il vous plaît. Nanga, tout ça, tout n'a pas pour le saka, na banda kunabino, ou bien bokenaka libanda mboka, yoko pour le wapinanga. Okoleka la RTNC, ou bien okolobango la kankokolo, ou bien okolobayango ozana kingakat. Nanga, zala juste la maponami o. Tout Congolais, partout, ayebi que c'est Fayulu ou aza président de la République. Tu ayebi que ba voter Fayulu massivement. Bosala biso makambo bosala ki bemba gombote parce que Martin Fayulu aza pétété. Martin Fayulu ko banga masasi te ko banga monduki te. Pour être massage c'est libéré à Congolais. To sengi na yo nanga. Zala honnête. Pesa biso résultat irne. Nanga soki okosani liboma. Ne pense pas que les Congolais ba naïf les to soki ne bozo mais mabiso lokola e boele oyo azolo batali kambute. Mais mettre na biso comme na moment oyo ganga parce que tu comprendre que bozo péter ba plomb. To e bibino la dimension soto ke na bilo bata spirituel ba osa la bino. Bato ya ba loge ba koti ba osa la bino ba sorcier ba koti ba osa la bino tout couche 4 couches oyo sala buzo ba ona to sala bilo longo bato nzambe bazo bondela bandoki baza ko sala pe misana na bango bato ya ba loge bango pe bazo jouer rôle pour la Congo et biso ba population mi tout pe peta bango pe bazo telema ko sala le logo li to ko sala après soko conseil le bomo Chadari président de la République catastrophe et za la Congo alors ça là est fort. Nase olobi bien olobi boye olobi okopé soki ba sécuriser okopé sa résultat la lokuta na ozolo ka ba peso sécurité ya nini depuis que tu as commencé ozaka mandater le loko senga ba sécuriser na nini okimisi mo sena bala pourquoi soko yeba ko senga sécurité no yango na bisika mo anu azali la mwasi baza na sécurité yo siko il faut yebisa biso résultat ya irne il faut yebisa biso résultat ya irne parce que to yebi que Martin Fayulu azana 74%. Alors, bande ko ba Congolais bosala ba naïveté. Boko lia la bilote la bonne année, boko sala loko mo côté, alors tous c'est les 5. Partout on nanga kozala biso eto kozala onanga. Oki mabisote. Partout boko zala to kozala bino. Ba Rwanda ba yeko zinga bino ba koleka biso na makasité. Partout bozali. Et prévenir na complicité à Kabuya soka ko linga. Na pesa bilo message ya ba soldat la biso o ba yebisi mona mboka Joseph Kabila. Cela veut dire partout kozala biso to kozala. Régie au groupe Sabiso Nano, Ndegeni Basoda, la Batingi message, Ndetozonga la Sima. ABC One Television. ABC One Television. Le leader
en actualité. Congolais basi Pemibali, awa ezamwana na bino, lieutenant général John Chibangu Bonsoba Moussoa. Nazali awa nakati ya mboka. Na prometa kibino changement. Tobenga na munguna. Munguna zana ni kabila oza boma bino mikolo nyonso. Lelo, ça fait longtemps qu'il n'apparaît insulté. Lelo, j'ai réapparu pour la Koyebisa Bino que je suis avec vous. Et que le lobby n'a pas si M. Kabila 45 jours. Ce qui a saigné pardonné na peuple congolais. Ce qui a saigné pardonné na l'église ou a profané. Ngai, le kola mwana ya Congo. J'ai pris l'engagement. Ya kobenga na ye par force. Toko benga na ye pe toko kimisa ye. Wandugu wa Congolais. Wandugu wa Congolese. Ni mimi mtoto wenu. Ni mimi ndugu wenu. Lieutenant General John Chibangu Bonsoba Moussoa. Leo ninasema mbele yenu kuambia kama sahi tuko tayari kufukuza huyu jambazi Kabila mwenye anaua watoto wa Kongo. Anatuma waskari wabake wanawake. Anatuma waskari waue watoto wadogo. Anakataa kuheshimu constitution. Anakataa kufuata demokrasi. Kama vile tunaona Kenya, tunaona Tanzania, tunaona Nigeria, tunaona Senegal. Anakataa kuheshimu constitution ya nchi. Sisi kama wanajeshi, nimeamua mimi kama mkubwa wa kikundi ambao tunaita Front du Peuple Congolais pour le changement et la démocratie, ama Congolese People Front for Change and Democracy. Nimeamua kusema kama tunampatia huyu jambazi Kabila 45 days. Kama anakataa kutoka, anakataa kuomba msamaha kwa Congolese people kwa mambo ambayo anafanya, anaua watu, amechinja watu, ameenda kutuma hata watu kwenda kubaka wanawake, ametuma askari wake na militias wake waende hata kwa ndani ya makanisa, wanafunga mapadiri, wanaua mapadiri. Sisi tunasema trop c'est trop. Tunataka Kabila aende. Congo oye! Hey! Force nouvelle du Congo oye! Hey! Merci beaucoup. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Merci bandeko bolandi wana Joseph Kabila moni ba soldat la biso bazali bazali pe ope bazape la souci à peuple. Alors prépare-toi parce que loko zo linga to kopesa yo. Soyika Martin Fayulu la bimité to kozala l'acheter. To pesi yo nyoso to kokai kopesa yo procédure nyoso landi ba congolais ba voter te ba déclarer yango. Bazana pasi bandimi minyoko mbule beti ya makasi na Congo mebaye. Alors cette fois-ci République démocratique du Congo, il faut se bonsomi nango. On a peur de rien. Nous sommes pas de l'âge, mais quand même tozo tindeka poto mona loi to la kisabatu. Et nous sommes ensemble avec tout Congolais baza à l'extérieur. Tout Congolais à part car Congolais o ya milinga raté. O ba sorcelé o ye moko pe aza ko sans sorceler. Mais les Congolais juste et sincères, baza la posa Kabila okende. Yango lo moni bazo tombole miso la baroto le belamboka Congo. Alors merci Nabilo Nyoso. O vraiment bozaki sima océan de la presse congolaise. Merci Nabilo Nyoso. Analyse auto sali yango poto tel Sabino été makambu ezali vraiment ba Congolais basengete. To landana bande ko la biso ya centre moko côté à rond pour les kolo kuna na kati ndenge nene bato balobi na complicité à Kabuya l'homme puissant. Merci beaucoup. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Toye awa toye ko voter. Ba témoin o ba tiena kati baza pona ko aider biso population. Bisika oyo ko kite so to bosana ki. Ye azana droit ya ko yebisa ko non ezaboye. Mais toye netingane na zaboye. Député na provincial na bosana ki. Ta on na aider na yebisi aider nga pona parti na ngai. Pesa ngai député moko ya parti na ngai o ngai na ko voter ko na zui ya président na ya national. Oyebika lobi na nga ke soko moni moyen te sauter. Est-ce que wana siko ba témoin ba tie pona ko aider biso to pona ko boma biso? Siko ni loko yebisa ba konzamboko ba tie ba biso toza na besoin tozo yebisa ba konzamboka. Omoni ndenge tozo sala maponami. Tozo sala maponami to yebi ndenge tozo ponela. To lingi nde to mona clair. To lingi te ke mbilinga ezala. Puisque toza na posa changement. Toza na posa makambo ya mabe ezala kaka na mboka te. On a posé un changement et quand on a cassé un mboka. Bana bata na classe qui toko, ba hôpital za l'ofele, collier za la bien, tous les soins médicaux, mutu aza même huissier.
aza na possibilité voire même ya kofutela bana na classe ya université. C'est quoi machine bozo sala ngo facile? Machine tozo sala facile net nga na sala ngo facile mais na pona batu mususu bayebi ke bayebi kotanga te ba mama mususu na yebi te soki bango batemo bazo aider bango puisque ngamo na kutu okuta na likama est-ce que ba oyo bayebi kotanga te batemo bazo aider bango soit di po akoko zala pe ke mama kokite mais ya pesi ye muto ya lingi par rapport ya muto mama ponaki yango nde tozoloba ke basala musala malamu tolingi toyoka résultat na oyo eza posa mitema na biso tolingi te ke ezala oyo lisusu ekopesa biso kanda po bato batomboka na mboka toza na posa kimia. Merci. Okay. Kanda balobaki ebanda oleka ba publicité soko ye okoumela te okeka mbamo mais depuis toyaki tande totondi. Oyaki erni mama. Na yaki depuis 8h mais depuis toyaki o linga ya boy OK ti euro babaki royaka ka to teka ka oyemba la moko coach mais depuis toyaki est-ce que makambo balobaki nde salemi tole par rapport à machine papa ndeti nga ya banda na ye na luki ka kombo na la monte so na ko voter to na ko voter te po na zo yeba te banda 6h na zaiki na luka kombo na omona te carte na nga yango papa na zana mo na za congolais te papa na za étranger te ko za congolais mais est-ce que zo a na centre nya zo na centre yango c'est la chef de centre na kuta pe na yeti na luka ndeti. Merci papa. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko bolandi wana na bokebi nyonso ndenge ni bato balobi to sali violence pour la cause ba interview na centre. Ezala ki passe pe mawa. Moto aye azoyeba te bato baza ko telengala. Kasi la modèle est-ce que élection boyoki déclaration balobi bo pesa biso mutu na biso to voter to boyi tricherie. Cela veut dire congolais azozela. Kabila congolais azobate. Ne crois pas qu'on manipule bango. Batiaka poison les balete le kola ebisio. Congolais azokeno malembe tia comme na suka. Congolais azokeno malembe. Le kola bolobaki to élection to yete, mbule beti to yete, to voter te, je suis kipini. Hein bana Maroc. Bomonité to sali musala nyos. Congolais asali, to zo la résultat ya irne. Nanga résultat ya irne. Boboyi ba témoin ya batu bakota. To comprendre ba jeune bino. Mais tika nzambe apambo la République démocratique du Congo. Eza na message moko ya bandeko la biso so ba étranger balobaki. Bokolanda bango kabo ya kochela bilo bango. Pourquoi pas mo Congolais miyo kama te? Tango bandeko mususu ya partout. Bato ba uti bipai na bipai. Bato South Africa la mboka ya Gilo Mpingana na Naelo Mpinga gi na merveille na ba prophète na ngala ba Dudu. Hein? Dudu vraiment bandeko langa bazali belé na South Africa ba apôtre ba pasteur bazali ko benga balobi ete bazali sima ya Congo. Soki bato ba uti président South Africa kiti, président ya Angola Aye Lorenzo, Denis Sassou Nguesso, azali wala président Braza, a PC espace monene, po ete bato ba yoka la pour la République démocratique du Congo. Tala moloki na biso makambo asali. Siko pour la nini te. Bibishi boseko merci po ete bozali. Un mokutu bange Bedgar, ba Brazzaville bazala souci longo la biso, ba pese ba message na bango ya koloba na mona mboka Joseph Kabila, milengele pokende. Joseph okoleka na biso te. Vraiment ce qu'on l'équipe le baïté, tu habites tout le baka ensemble, ne vous sali makambola, à l'obéité congolais télématé, mais congolais tout côté téléma. Vraiment la paix merci partout vous êtes. Bande kolabiso pensa bozala bisika nyoso bolanda rabiso, vraiment tous en abino elongo, to lobi était Congo au Congolais, to lobi était Congo au Congolais, élection et l'équipe mabé, mais les gens bakei pour la voter. Na lobi na bilo malamu était bisika mususu ba voter te, pour être ba masini était, le kola na limité, to habiter. Mais tu sais pas la fachi, pambate, yépe aboya qui n'est pas signé. Merci encore une fois la Félix. Tu es congolais. Merci tout le monde de Bongo, Boboya. Tous à la ensemble. Soki, tu zuba irne mabe, toko bimato bunda, toko bunda etumba pona ne to revendiquer ba droit. Toko nzimate ke ba voter ki bemba massivement. Ba voter ki papa Tshisekedi massivement et to moni Joseph Kabila abimi président de la République. Alors to ko permettre te to pesa yo aux la Sénat pour Chadari to yebelo koni boko sala elobité marionnette wana l'imposture za ko exister te pour bino bokende. À l'air bosi bobomi biso to ko ndima théorie parce que vous êtes les assassins. Vous êtes les assassins alors biso to ko faire terre bino et to déguerpir bino na mboka la biso. Bosala ki biso makamabe ya koyebisa biso to livrer Mobutu na maboko la bino et cette fois-ci kanda on a to livrer Mobutu to zongeli bino. Merci na ba soldats nyoso oboza sima ya population congolaise vraiment te kanzambe apambola bino. Merci pour boboyi koyoka ordre ba pesa ki bino et belé to soli na bino boleite nazana
les solo moko ya kobetela bilo bandeko balandi. Kabila a formé 12 millions de militaires qui sont bango boki azoki na Congo bana bato par force. Dans la formation à source, bazongi ka 4000. Les autres, Kabila kundi bango ya kokunda, abomi bango ya koboma. Et allez-y comprendre, Moussane Kabila Saina bana biso. Il a récupéré bana biso par force et okena bango pour na koboma bango. Vraiment, que Dieu bénisse les Congolais. Article 64. Article 62. Nul n'est au-dessus de la loi. Kabila, tu n'es pas au-dessus de la loi. Merci na ko souhaiter biso, maladie au pesi biso, et biso to pesio, souhait na biso to lobi, tu dois partir. Nouvelle na yo yangwana, les Congolais bako aider yo obima libanda ya mboka oyo na ba maladie au pesi biso, na ba maladie au kotseli biso, na nzala oyo kotseli biso, na assassinat, na ba ujana, na ba colonaire, ba entreprise oyo ko pesa biso ya salité la banzela, tozala nzela te, tozala courant te, tozolia te. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.